na olobaki irsil na sila nemba ko sisa makambo wana ta maboke belé ba mibimisaka bato mbongo soki to bandi ko tia siko boye bala terre to tie pena boye bobimisa siko ba bien na bino na bambongo na bino e belé ba mibimisa bato mbongo ba bima ba pauvre pour makambo eza Sonia irsil dernièrement ou to kota na délégation ya union sacrée est-ce que Pierrot pena ko sala eloko wana moi je ne pense pas Pierrot quand même à sa responsable. Il est 14h lors de chez nous ici à Kinshasa. Merci Nabino Baye. Balingaka vraiment kolanda biso na chaîne Nabiso oyo bopesaka bosabonaka mingi Sarah Tola TV. Et c'est on biso lelo ezali kotambola penzaka ndenge bino bolingaka. Nga lobaka na bi nga za mwa musa na bino. Comme on a derrière Boebi, il get Mbango Kitoka, la kamikaze de la presse congolaise. Merci vraiment encore une fois de plus. Botinda Kibisone dans Zamwa Moussa Nabino, Naluke Labino, Moninga Nabiso o Boebi, Aza confrère na Makamuna Biso, ya chronique musicale, Azali pe acteur, ya Nini Yamaso, Nabiso de Bengamingi, moi théâtre Maboke, les lots ko Lukaye. Géri, tu es Géri, tu me partager. Les histoires ezaka moko, oh ils ont pu s'abisso pas si vraiment beaucoup plus na ba imboka, ba tubalingaka théâtre comme na ute koloba et ça guerre oh eza entre Irsil Pechanga na Sila Bisalo. Lelo toko eba toko mekano ko sa mo analyse mukela ndeko langa Jerry Kobetox to mekano ko pesa bino excusez-moi to pesa bino moi réflexion to pousser réflexion to bino biano lelo vraiment la question na bino sans plus tarder yango na lobaki que to pesa ka bambote na ba yabiso na pesi mbote mingi na bato azolanda biso na pesi mbote na boss Bosenge na lobi bien boss Bosenge na pesi mbote na yo na pesi mbote wana depuis Bruxelles wana na pesi mbote na ndekolanga Jokwele na pesi mbote sans plus tarder to ya m'a invité na biso dans plateau. Bonjour Jerry Kobetos. Bonjour maman na ngai mwasi ya Mwindo kitoko yo wapi en tout cas plaisir et belé so moni ndeko na penser na ona ko yambo bo eseke bolingo ezali Jerry Kobetos ye yo mobala litutu mobala mboma na zolo mwana mboka oyo alaksaka fierté ya RDC baati le cob de la presse mais comme mo auto pesa ngaka lobby mukuwa moko de la presse donc soko meki pena na mukuwa moko donc naza awa nyonso kotuna nga naza prêt à ko répondre. Jerry bato azo na biso téléspectateur na biso ya Sarah Tola TV balingi bayeba misusu bazo taloka kalelo balingi bayeba oza nani oza acteur oui oza chroniqueur oui mais nga na yebi mais quand on a kotalisa bango nanu comment pourquoi pe comment on a Kobetox. Merci beaucoup maman. Ma question est vraiment te belé ba yambanga no batunanga te. Komba Kobetox eza na grand frère na mokaza na Brazzaville, famille Kanga que j'ai sali. Apesanga amona nga makamna osala na sala peinture mabe na sala o mabe parce que Brazzaville eza mboka bana. Et puis moi qui bolenge moi qui bo o kamata mona moi so kamata mona moi habité yo komono banele komi Kobetox. Type Kanga mabongo et puis na banda déjà ko sala théâtre et puis na yaki kolobaki komba gérer tikala Kobetox inde eko masko komba Kobetox donc Gérard Zali mwana mama na bango mwana papa Mbaye Oscar persona mama Kapinga abotami na famille ya bana bazai belé mais naza mwana mobala liboso yaya ya chroniqueuse Clarisse Plasma yaya ya chroniqueuse Darling Love yaya bana nyon surtout et puis kaka ningo le bien na chroniqueur. En tout cas, Moussalo, na bandiango moi kala, ya ona baki nazana lingwele na internet, j'ai maintenant 9 ans na média en ligne et puis na média normal depuis 1997 on a exercé moka o ya média et puis na théâtre. Donc c'est ça quoi.
na théâtre lelo tokomoni yo soki ezalaki na mosala bandeko kosala te tonga toyeba yo te na théâtre vraiment na nabimisa yo papa na ona ni mama na ona na théâtre. En tout cas, avant de répondre à la question, en tout cas, c'est un plaisir. Chaîne Oyo, moi, si je rappelle toujours Ndekonanga, malgré beaucoup soit na beaucoup bunda Sarato là, c'est ma sœur. Donc sœur nanga pena Katia ebi mamna sala pona e. So katali kutu bola ba Kobetox. Donc ngai mutabimisanga premier président nanga zali mais mutabimisanga za modero totokani. Yo na lobaka patron ya scénario ya mboko yo. Bowela ki patron mbongo mais ya scénario za modero. Donc modero mutazwanga na Brazzaville parce que ngando sala théâtre professionnel na Brazzaville na président Joe Okeri aza famille présidentielle. Il y a modero na ba 1000 solutions ne ba yaki ko découvrir ngai donc na papi makambo ko tazaki na Pléiade et puis batu bandimaki nga ba mayonnaise ba président Kanto Elonga Feti. Donc mais ya modem ta simanga na boka bi gérer to ya Kinshasa et puis to ya Kinshasa ya modero senga pa mama na nga kapinga lobi gérer ko vana nanga. Donc na vana ndako moko na modero famille ya modero momba ba Binet ba leki na nyoso ba grâce. Donc 7 ans banana donc c'est la famille. Donc modero totokani muta bimisanga lelo pona zala onaza. Donc miene maître. Oui, Toboïté, merci gérer Kobetox. Toboïté ça qui n'ont pas ma solo kaka ya ba scène kota là tout ça siko yo elengiwana penda aussi ma penda micro au bandi annonce aussi ici ba question ba sous question et puis des annonces tout dédicace c'est qu'on sort elengiwana aussi ma pas micro et ça qui dit à quoi en tout cas merci mon égard la théâtre bana aussi ba soutien au bibois qui là coup tout temps on a comme chroniqueur je pense bien que wana non dans le film ya madoté. Parce que nga naza scénariste ya film ya Mado naza na moi ba film belé ofena na sala et fulana batu mususu donc chroniqueur nga na bane ko envier déjà papa ki bambi shinto so zo pesa journal télévision zo santé onde mundele na loposo ya moindo batu lokola ba kabe ya pinzi pasi batu lokola ba journaliste belé bazaki na ba RTNC ba bolo abonza quoi na nga lo baki un jour fona za la journaliste mais malgré maman nga ngaki na za l'avocat parce que nazaka mwana maele ya famille. Mais n'engé destin zalaka na bande ko envier journalisme mais en 2002 na tika de cahier de charge na Tropicana avec personnel directeur Ali Mukendi pour na bandu yamba batu ya théâtre et puis na pesa merci na modero totokani théâtre amemela biso ina na groupe Académie des Stars donc ozo sentir pena que boza pena bana ina moi je suis quand même formé na ina et puis chronique moi mukena ekole ngwana mais groupe ya musalo e bandanga kala mais batu bayaki o bayedaki nga o tosana bango lelo misuku to benga na ba master mais baza ba mbiaka na masolango d'abord nga na bano fréquenter trop Frank Stemai toi nous en a Frank Stemai et puis nazaka caméraman ya Frank Stemai tant azo travailler na boss Gauthier Mascotte nazaki caméraman na ye et puis na bande ko solane trop musala o mutu lokola Nadine Mambuku nazaka ingraté Nadine Mambuku na vana na aidanga petro na vana pe na moi ba Matika Songo parce que tonga na yene internet na kutaka azo sala succès za Matika Songo apesa nga pe ba orientation et puis nga pe na sali ba recherche na kepe moi ba recyclage mo o lelo o naza mais goût ya journalisme et uta nango depuis naza mona mke avant théâtre écoute à l'époque tozana hors RT nini OZRT mais nga nazota la journal télévisé to bana miki ba nobo ko la journal télévisé nga na la journal télévisé pona mona ka ki bambi shinto na mona na père na biso mo za ina RTN sanola ta manata vie claire boy na bosa ni kombone na no lele mabe donc c'est ça quoi goût et uta wana fidèles téléspectateurs vous comprendre que ça qui passion la passion na ye de loko o ya lingaki lelo penza toye to mekano ko solo nanu makam o ya bande ko biso ababasi toujours comme moi rumeur moi nini na meka ngai ko tuna yo to mekano na makambo wana pour ba comprendre que aux apena mutu outi bisika na pe o exerçaka théâtre tilelo o mekano ko expliquer so rondo ya Ursule Pechanga na si la bisal eza du ya nini. En tout cas merci beaucoup moni moi j'ai des larmes aux yeux tant ba théâtre mi balé ba so ne comment na niveau o moni musala o ya moni ezaka Barnabé ezaka so mutu mo politicien mo les gars na TV lobby union sacrée pe na batu ya maboke bakoti voilà au moment que tu repères sa population raison parce que
art dramatique eza vraiment musala moko noble. Toza na université ya art dramatique ina. Oh, toza na bato lokwa ba Elbas, lelo azape acteur, toza na ba prof mwamba inoko na nga famille, ndeko mama na nga. Toza na ba bato ebele o basali musala, o ba président Roch Bokabela licencié na art dramatique. Président Elombe Sugar licencié. Toza na ba Gesho Ingange. Toza na ba Junior Lusaoul. Lelo soki théâtre bazo finga biso eza biso moko ne tozo tanda bosoto na biso na nzela. Bandeko na biso mibale wana nga nazolo bango chaque fois. Soki bazui Irsile, bazui Sila, babwaki bango na Nigeria. Oyi bakobima banani? Bakobima Ini Edo na Messi Johnson. So ba mitala ke baza ba star amine na mboko oyo. Baza ba star minene ya Afrique. Voir même bango mibale na monaki ba tournaki na ba film lokola ma grande famille. Osomona ba tournaki déjà na ba ndeko na biso oyo ça que film international. Mais soki lelo makambo ezoleka, bango ba vandi kimia, ba mikala na bango. Ba mikala na bango. Ba mikala na bango zo senti pena ke mwana mwasi alati kitoko mais mi pe sacoche mais mukala ya muninga mwasi. Tel que nani? Mais oui. Et lelo moto epeli po na nini? Moto epeli po peut-être Irsile eko pesa mbote et s'il eko pesa mbote Irsile aboyi. Après wana ba mikala ba koti na kati ba tie songi yo pesa mbote ya boya ndenge nini e boti bulu yeke ba mikala ngoza banani ba lokola ba Faloni Bitodi ngai nazoka ma Faloni Bitodi oza chroniqueuse et puis ya télé claire pour bo finga biso bata YouTube omoni siko lelo to bo rejoindre biso ba wande ko finga biso bata YouTube o bata YouTube wana batanga ifasiki te. Batanga na inate mais bango moko batu ya TV Club bako mosala mama beko le kana biso natanga bango papi mboma eloko auto sala ya inosana na gezma wote est-ce que wana peneza télé claire to za YouTube natanga bango Denis Lesi to pengwisi eto memie na YouTube Denis Lesi on mona pasteur pole o pengwisa tata mobate limpate lo bate o bate la biso mais biso to bendio na YouTube bakomi ko benge président ya ba warrior Osomo ne lenga YouTube. Doto bendi batu belé. Ozu mutu lokola nani Charlie Prince. Ami benga ke moi naza na déontologie. Mais lelo azwa kamoko comme côté la mutu moko afinga ka fali pupa. Mutu a télé clair. Ozo comprendre to bendi bango na YouTube. Donc lelo yo ngezo sala nga pasi. Ki songi oyo batu lokola ba Faloni Bitodi bazo sala. Ozo benga sila ya mukolo. Est-ce que c'est normal? Yo chroniqueuse. Si vous avez un comment masqué, vous avez un biso to yeba ngote. Si la za mukolo abota nani na théâtre. Aza maman nani na YouTube. Mukolo ya yet. Tant problème eza pesa conseil. Leti ngana olo bake Irsile na sila nem bako sisa makambo wana. Basa la ta vidéo, le roi balinga ba émission internet ité. Mais basa na ba chaîne YouTube. Basa la ta ba vidéo ta na ba page na bango ke to lingi su biloko te na komo na biso. Ba calmer na ba kuku na bango. Ba mikala na ba kuku na ba calmer bango. Pour makambo eza Sonia Irsile dernièrement ou to kota na délégation ya Union Sacrée tata mokonzi ekolo ayebi. Alors tant to sala biloko boya poto ke na pembeni leti mutu lokola mama ni mama. Azaka na souci ya musalo to sala ko malgré ba yeba ka valeur na biso te ministère qui para biso te mais maman livre qui para biso. Nazo aider bato baso mi yeba te. Ba discussion eza ba discussion mo inutile. To ça l'effort théâtre beta 1 million de vies. Si le théâtre ça na 1 million de vies. Mais ba petio ba Nigeria ba sobeta ba 1 million de vies, ba 3 millions de vies. Mais biso ti lelo kaka ba 1 million de vies to beta et puis ndenge to za wana bata maboke belé ba mibimisaka bata mbongo. Ce que to bandi ko tia siko bo ba la terre, to tie pena bo bimisa siko ba bien na bino na ba mbongo na bino e belé ba mibimisa bata mbongo ba bima ba pauvre. Musala mo boye ngana ye ba katela ba chaque fois moi no auta na ndako na bango ya tata ministre ayeko sa théâtre, je ne passe pas ali. Biso tutu bato mokate bato makimo bola to pesa musala to pesa famille na biso valeur lelo omona ba benga Jerry Kobetox chroniqueur mutama boke mama o ki voulait zo sentir que star donc pona musala oyo alors musala ngoto komo luka to bebisango yango to zo pesa occasion na bato ba na poto ba tantino ba na poto o ba mi benga ba chroniqueuse ba finga ka biso po biso mo to fongola porte ngai na kosenga na utoka kutu liloba mo balobia o Pierrot no masinde mutu asa songi yene mta signala ki si la ke bazo tongo awa ko ya tournage te
ezalaki na tournage ezalaki na tournage ya banzonzing to nzonzing na bango eloki problème wana tournage tozoyeba te et puis likambo yango ebandi na tournage ya sere na biso dinana omoni lelo ya mutu soki aboyi koya eloko nobokomisa yango problème te mutu ngai nayebi soki ngai naya na micro kute na ofilme nazoba likambo ole miso mpo elese ete naya na micro na caméra baofilme batya Ursile micro boye aboya na ye nayebisi mutu wana eza baprincipe na ye ye azalaka bongo to ndima ye bongo mais bokomisa yango problème te lokola internet ekomi parquet ekomi tribunal ozo comprendre donc ça c'est pas bien vraiment nga babiloko oyo je déplore ça théâtre eza musala moko ya noble toluka tosala yango bien Ursile na Sila batala likambo basilisa bakoma bamatop ekoti na kati matop abimisika vérité matop abimisika vérité donc c'est un peu ça mais balobi makambo yango moto azotya mpena mapilipili mwa moto mpenza mpo moto emata balobi eza dinana moto aza au centre ya makambo oyo Jerry Cobetox babi dinana aza mpena au centre ye na balobi mpenza moto aza la base ya bamakambo wana bato oyo mpena baza mpenza na susi mpenza Ursile Peshanga na Sila Bisalubaka bwana ezali dinana ezali Pierrot Ndombasi moni problème eza nini ngai mabe bandika a place ke mutu aboyi koya na filme na yo soit disant obengisi mutu moko boye po bayokanaka na ye te bosala yango problème te problème ya kisongisongi bao batie songisongi mpo omoni mpe théâtre yango mpe lelo ekoma na 12 ya théâtre eleki kuna 12 wenge bato bakabola mwa bakana bango bakoma kosala banzonzingi na bango komela masanga esika moko kosala boye ozo comprendre lelo sokoki oyo akoto atongi oyo akoto parce que Sila aboyaki koya raison mosusu apesa libi batongaki ye déjà kotonga yango batongaki babi Pierrot est ce que bakombo ya bana mibali na kisongisongi ekomi kobima nao ndeni est ce que Pierrot mpena kosala eloko wana moi je ne pense pas Pierrot quand même aza responsable nayebi te soki responsable mpe atongwaka na ye mais est ce que Pierrot mpena kosala makambo wana epuis ngo naloba na mwana mwasi moko Blandine Mafuta aza nani aza oyoki otuni aza nani Dieu merci nzambe otuni aza nani chroniqueuse et puis aza muta maboke papa nanga modero alamba ye na banzonzingi ya kotumba ya kokauka ya koyita ayebanaka te ake kosala émission mpo na ye ake kosala émission azokotela parti moko te ye azokota na ye ngambo ya Ursile ozo comprendre ye azokota na ye ngambo ya Ursile nga problème nanga eza nini tozala au milieu du village tokotela mutu te topesa bandeko na biso nde conseil ozo comprendre donc c'est ça toujours déplorer kaka ba comportement ya bandeko na biso ba comportement en tout cas et ça vraiment bien et surtout que baza ba star moi il faut pas un bon modèle balobi Ursile oui Ursile nde aza vraiment très orgueilleuse alingara non te kokotana banzonzing te au moins si là aza na ye sympa aza bien au moni quelque part eza star na biso to linga bango mingi Jerry Cobetox tolo bateke Ursile aza orgueilleuse te problème ici les anines atambolaka na ba principe ezaka selon ba rumeur te acha discipline moko ngam na biso ngana umena musalo acha discipline moko d'abord alinga be émission pa pamba te ata to chaka émission télé kini na biso ya TNT oso mona e donc azana ba principe ne mo to supporter e bongo et puis aza mona bandal mona sinkini oso comprendre bana sinkini ngana fana na bandal to zaka koto mais so ke na sinkini wana biso ke 12 mo ezala kuna ya danger donc bakola bongo bakola na esprit wenge oso comprendre ndenge pe selon les ondes de Toyoki ici abaki lokwa ya pesi mbote ngape na kondima te po ngana un esprit wenge oso comprendre donc ça to condamné te pour nous ezali to silisa likambo oyo to kende wapi omoni dernièrement makambo ya Priska na lobango na lobaki ba star à théâtre ba star à Mickey comment star obali moi simo bo abimi na Londres abimi na Burkina Faso abimi na Canada non to mona tena bandeko na biso ba Côte d'Ivoire abali moi simo bo abimi ayeko déclarer mobile na ye to mi comme ça ba star à minene yango monisiko to komi na point oyo ya des stars à minene bazo swana ba mikala na bango bazo bimisa ba audio tala to uti yoka audio ya kasi to koma benga ba bureau to uti ko yoka audio ya soki mama leki awe za fese to mona awa na internet muta kufa kate aiza ko piquer ba crise na ko sambo mama mwana ko benga mama leki soki sila mama leki aleki pa lobi o prophète alobaki na ye
En tout cas, vraiment, beaucoup. Donc, prophète alobaki na ya kabwana na isil, pour m'amener avancer, tout ça, ça a kopelisa moto. Tout ça, ça a kopelisa moto. Le prophète est un peu malin, pour le prophète, il y a escroc bazali, oh, bah, il y a un coup de chamala. Le prophète Philippe va escroquer Jeep. Ole azala concentré na kosambela mais azola naka basi balata ba talon na ba Jeep mikuse. Ba escroquer maman Jeep ba beti 12. Donc, vraiment, mais tout son abandé qu'on a bis. Fidèles téléspectateurs, on comprend que la ambiance il y a émission pour émission vraiment kende kitoko et kende lengi. Dès qu'on a géré comme tox to comme nous ko chité émission comme on na suka conseil nini au PC bande qu'on a biso wana pour ko chak obi ko kimia oui. Mais moi liloba mo boye o ko kiko remonter bango moral au PC pena moi bambote pour ebit. Mabanga ezanga ate to bamba ta mabanga poche. Ngai conseil na kopesa na minute au théâtre né za sali na minute au théâtre né à chaque fois likamwe comme bima na internet ceux qui likamwe bimi mutamamboki a osanga te ceux qui mutamamboki a décevoir mobilité mutamamboki a décevoir moi aussi to tiki sikona mama déception kala minute to zakina mama mitéralisation batamamboki to koti sikona makambu ya barando eza nango importante internet ça vient du mot éternellement. Au moins ma vidéo musuto comme ko wanga nango comme luko postile comme député wanga nyango o ngaite ba monter te yone muto sala kyango donc to meka ko changer mon et puis na otuna papa masumu na luke pe na yambe na émission azolo banine makambo TPC commission ya discipline ezalaka te papa masumu est-ce que papa masumu soka bengi irsil soka bengi sila ba koboya koya okende oui ezolakisa ke bokonzi na ye bazozoya na considération te ba publiaki ba comédie mitakala to tikale ko mona sanction te ba publiaki o nini ti makambo ezo bandi oyo to so mona sanction te mais sanction to mona kaka ya tendresse aleka na TV aloba vérité et comment passer les réunions to suspendre ye akotaka soute na ba film mais eri yango ya kotelemela la likambo yo to ko ya kopesa muto aloba yeke na ba comédien pe ba koti union sacrée raison donc bande konanga Irsil Pechanga si la bisalu bokanga baba kuku na bino na bamikala na bino likambo to lembi pe tozama kamso kotala tozama kampe ya mboka lemso ya kolanda ngane na lati drapeau bola lukana lobela makama mboka babimisi be gouvernement bo babimisi gouvernement ba warrior ba guerrier faut to tala pe nini to orienter bango nini ba kosala to tika makamu na bango to ya kolandela makamu na bino pe susu faloni bitodi oza chroniqueuse sala ki camarade na ba chroniqueuse tika pe na mpe batama boke tika bata maboke falon bitodi outi ko beba na fille moko ya théâtre awa kaka pamba boye okena kotonga ye kaka pamba boye asala yo nini comment yo chroniqueuse okota na kata bata maboke oya ko tia songi et puis bino ba mama mikolo ba ajola ba mikala batu kaka pona ba $50 na ba $20 eza pasi bon les propos tenus ça n'engage que moi oya moni na lobi mabe a supporter nga senga pardon te na émission. Si on a signé pardon, c'est que na melaki avant na matata plateau. Donc, on a lobby, j'assume. Ce qu'on boy, en tout cas, supporter. Bambo te belé na Franciti yo mulu ba cher mtape sanga conseil na landa ISTT ba IST bandeko bazo so monsieur c'est ça qui pédé. Donc Franciti merci na yo. Adresse Chamontomètre be bazibeba. Il confinanga na bomba na mukongo. Merci beaucoup. Brigitte Savané, moi c'est star Azastar, moi ça Savané de pitch. Na pesimbote na CDJ la baronne, na pesimbote na Nana Quadra, vrai warrior ya solo, na sentir auto komelanga et puis na pesimbote la bandeko tout bolanda nga numéro na so lingo finganga plus 243 90 36 30 165. Na pesimbote na Stella soma na Essa Gaillard Interpol de la presse. Moi na suka géri na ofula lisute. So na wana fula baza ba ingrato na fula lisute on a fula ye wana esili merci fidèles téléspectateurs aux chaîne abino bo s'abonner massivement talaka iget mbango kitoka la kamikaze de la presse congolaise azongel marambo don azongel en fait force de l'MC abino vos suggestions sont nos forces bambote na balinga rabiso na pesimbote na Rémi Fitumbe na pesimbote na grand frère nangai
Purvé nanga donc grand frère nanga vraiment on a mon camarade nanga voté Kitoka les courtois Glody Kitoka babi contrôler ka cabine nous contrôler petit frère merci Nabino bambo tebele bo alingaka biso peut-être so nga bato finga biso bino ndeko gérer Kobetox a expliqué bino gré entre Sila Bisalou a expliqué bino bisika ni modero azokaye a expliqué bino nanti le ndenge pe à côté pe en chronique musicale. Quant à moi je vous dis au revoir, à nous revoir à une prochaine émission. Bye.